Oui, ma comédien va ébeler. La chouette va pas la chouette va la chouette va te béler va yébi. Ça va monter avant maman Chako. Parce que bisous nous sommes artistes comédiens. Vous savez na groupe nous. Moi il n'a pas rapport à ma fille. Ma fille. Oui. Je suis à Kawana. Papa c'est dégueulasse. D'abord il y a ma voix mimique et ma comédien mon ma voix est soyo kana. Comédien a signé mon côté. Tu sens que soutien. Va soutenir bisous. Bisous artistes comédiens tu sera dans mon côté. Faut qu'on va en vérité. Mais bon ça la bon côté quoi. De Maman Chako a célébré et puis l'émission na Roberto na le match na Nzembo na kolele na Nzembo na Nzembo ozolele na Nzembo na toyo kana Nzembo ozolela maman oyo olelaki wa Amina Boma Moto 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 Amina Pona Chako Amina Boma Moto Amina Boma Moto Lelo eza mokolo ya Chako diala Chako diala abongo lobi eza mokolo na yo toyate mais regarde na bwaka mutu te na bwaka nzambe sili. Merci beaucoup. Voilà. L'heure est grave. On a chanté. Bienvenue sur notre chaîne Jodette Waïkwa Télévision. Je suis heureux de vous retrouver sur Jodette Waïkwa Télévision dans votre émission Temps Réel, émission à caractère socio-culturel qui est présentée par votre humble serviteur second Kapangalogie. Voilà donc, tous continuer d'un biseau déjà. Qu'on est toujours l'artiste et comédienne Maman Chako ensemble. Nabino Babonigno sur la Jodette Waïkwa Télévision. Tous toujours awa Nama Tongue na venue du stade. Et si ko wapi matanga l'artiste et comédienne Maman Chako. Tous là. Voilà. Donc, neng boza otala. Nenge boza la programme nenge bozo mona makambeza oleka to ebité to lobanini parce que jusque là programme moko epesamité. Pourquoi programme epesamité? Parce que moi nous eza makasi par rapport ya ba organisateur yango bozo mona précision il y a repéré biso ba détail ya programme exacté jusque là tout le monde ba présence il y a artiste belé par rapport ne to ebi moi nous eza oleka entre Chaka Congo Pakosiko eza dirigé par Anosanjo et puis famille biologique ne bozo mona attente wana ne toza ozela tous on a besoin tout les Maman Chako tous on a besoin ko ya Maman Chako et où melate na morgue ne ba toza osenga mais ça vraiment pas si mingi donc des ordres auto éviter. Et pourquoi Makamo Nyo Suzo Wuta Mamsou Babi Chaka Congo T parce que Chaka Congo est artiste T, il y a Wiko Kunda Maman Chako T. Il y a Wiko dans l'organisation d'artiste T parce que est artiste et comédien T. Ou alors nous tous qui nous wapi ba internaute. Tout là nous interview au papa Masumu Basali na Ngalufa papa Ngalufa to bananu nini yango juste pour moto za ko placer ko pela na matanga Maman Chako to la non ba élément et puis to kozonga tout juste après. Merci. L'heure est grave. On a chanté. On va voir ma casse, Yann, tu dis non? Tombola Mungongo.
même pris un peu de l'immortalité. Et voilà pourquoi nous avons fini ici. Moi je pars sur 500 $. On part en Nicaragua aussi pour annoncer la prochaine édition de la particulière en mémoire et à Maman Chabala. Voilà, papa, ça passe vite. Kana mabe kalunga tomoni ati devi pomba abela kanda doana kanda sasa opera yelelo amona Kalonga Logoja, artiste à la publicité. Maman Chago Salia, présente à l'Andako. Adèle Andako, la maman, Jésus. Kalonga, arabe, je vais me sauver dans le cimetière en morgue. Que bien écouté, maman Chago a banni ma mobilisation. Wagi fait des membres de la publicité. Artiste à publicité. Ouais, oh, Bonnette. Eh, ya Bonnie. On a besoin de sortir avec ces comédiens. Bazo Bima, Baouti réunion, Zalaki, vraiment Makasi. Nakata réunion, on est le bon Nakamebele, le bon Nakamebele, Nakati. Bazo ces comédiens, Bazali Nakanda, mais entre familles, on a ces comédiens. Ils sont attendus par rapport à dire Zalaki Kolobama, par rapport à 50%. Mais les comédiens, il y a une décision qui va bima la carte, il y a un groupe va bima, mais c'est ça qui est. Dimanche président, Nous tombons la caméra Président Lombe, bonsoir. Okima.
Ma bolingo. Tout le monde a qui vient maman Boudaï quand même fâché. Tout le monde quand Boudaï Boudaï na kanda. Moi juste si quoi réunion les kinderen imité mais qui quand même par rapport à Boudaï qui. Si quoi yokani si so qui kanda yé. Et bimisaka makambo kitoko et bien et bimate. Je crois par rapport à ma famille, Baloba qui n'a chaque Congo comme 50%, bien bolobini par rapport à ça. Mais étali bango na chaque Congo azani acteur, azali comédien, azali musicien pété, toyebité. Ezali musala na ye ya kokende koliaka sima ya bibembe na batu. Alors étali bisote, pourquoi pas pour la biso buzo? Maman Linga. Namoni bino ba comédien pour décider pour le bique en tout cas na matanga o boroya lisusuté bo siliki papa est-ce que vous confirmez ngo maman Linga s'il vous plaît on a chaque Congo maman s'il vous plaît est-ce que vous confirmez ngo que bino ba comédien pour ozala wana to pour ozala té ya artiste na bango ya star na bango bango tant que maman chaque année comme mona bango chaque jour mais biso to ndeko sala na chaque jour dans bango banda ebelo ka linga kolia mingi te mais biso to zaki na ye oyeba ke loko maman chaque lingaka c'est notre question. C'est bon. Allez-moi. Coco, c'est bon? Comme je vous avais promis que presse est à la Mouké Libanda, donc biso ba membre de l'association ya ANTPC, association ya nene oyo ezelo kwa makasi ya mboko oyo toyaki epai ya famille ya ndeko na biso Chako pour exprimer notre indignation, donc notre mécontentement na ba audio oyo et surkilaki tolukaki tomona un peu plus clair. Ok, mais to sololi en tant qu'humain, la famille a présenté ses excuses. Balbi pe batikali ko solola na ba oyo bazali ba auteur ou co-auteur ya ba audio wana na kati ya famille do baleki na bango na makambo ya pourcentage ba mituni bango moko balbi batikali komona aucun membre ya ANTPC aya ko revendiquer même 1%. Donc l'ANTPC n'a pas de pourcentage et zalate et zalagate et kotika la jamais kozalaka. Donc banderonyo so ba Hollande biso à travers le monde nazara mutu penza ya ba réseaux sociaux mais so moni na telemi boy parce que tata oyo na sumu de Brende Elombe vieux Kwedi babiso oyo kotia ba kombo na biso na makambo ezanga tina boy to sali nini kaka poto lingi ndeko na biso akundama bien alela bien. Le président par rapport à mot d'ordre oyo ba tango yaki ko baike debo yebo pour la bolo babino ko kota suna makambo chaque côté dans famille organisée mon colora suka mbalenga ndebo ya comme ba simple membre est-ce que vous confirmez? Il y a ceci. Dans mon famille esengi pardon balubi batika la kosolola. Notre position était celle que ceux qui bango harmoniser le programme, balobi que tel jour corps et kobima babenga biso. Mais c'est comme si ba o ba ay ko représenter famille baza d'accord na position na bisoté. Donc pour ne pas cracher la mémoire ya maman Chako tokoze la réaction na bango. Voilà. Yango na lobby poleleke ba ko tikali ko solola tokoze la ba réaction na bango tant ba ko benga biso. Bon, Chaka Congo n'est pas un artiste comédien. Anosanjo et Azal Soki na organisation na ya Pakosiko Sokoni. Chaque organisation est na ba membre na bango. Maman Chako azalaki membre ya comité directeur ya ANTPC. Une femme très active. Nakati ya makambo na biso ya NTPC. Donc aujourd'hui, tozomona un certain Chaka Congo
toyebi te bino mokilumba musicien comédien surtout que akoki koengager biso nulle part après matanga oyo je pense que nos avocats conseils vont se charger de lui. Oui, boyokanga bien. Président Ngaloufar auti koloba. Président Ngaloufar auti koloba ke ba avocat bako se charger nango. Boyebi ndenge makambo etamboli mokili mobimba. Et puis ce n'est pas la première fois. Mutu na mutu azalaka na esprit na ye soki ya kindoki soki ya nini soki avandi ba pesi micro. Azobosa na butu koloba makama groupe na ye. Cela veut dire que c'est un groupe T. Azobosa na butu koloba makama vie na ye artistique. Donc ce n'est pas un artiste. Et donc akouela Massoum de Brende, Ayiba Kambonga Bamatanga, Ayiba Kabano. Donc cela veut dire que Massoum de Brende Vandarana Baïniar. C'est-à-dire qu'il y a un batumoko, Bazoba Moko Boye, Bangalfa, Bazoba Moko Boye, Bametre Lomé, Bazoba Moko Boye, Ngaïna, Nakosaka Kosakabango. Bibembe nyonso tokunda. Mais comment on a un irresponsable, à cause de chance à caméra, à cause de partout, Massoum Ayibi Andimi. Bana nangai, mwasi nangai, bakoko nangai, bartiste comédien nyoso, ba moninga ke naza trop bon. C'est pourquoi nous avons annoncé bino leloyo. Dès la semaine prochaine, boko yoka, tokoza na tribunal. Je commence par celui qui, je ne sais pas ce que ça, acteur yamboka nini wana, par le numéro, la personne numéro 1, Los Angeles. C'est Los Angeles. Boko mona na tribunal. Parce que les jurions sont là pour na yébité, towela na nini, tozalani na projet mon côté, tozalani na likambo mon côté. Mais ceux qui ont payé micro, Massoum de Brende, ayiba kaba, mikolo kutu na yoki pare que ba $20. Auto saliti, ba cotisation ba $20, papa. Tout ça cotisation par qui? Or biso to sala kande to pesa ka information to kende kete ko to sanga mi to zaba bola te to kende kete ono o pesa biso boye o yok la biso ma même ndeko na biso bela même ndeko na biso kufi to sala kana dignité na biso mena ba $20 Los Angeles lo bawana o ngai na zoko zwa pona matanga ya nani yuapi ezana kati ya pongi na ye ubendenge nini président si au cas où akokende na si au cas où famille va confier kaka ma programme matanga oyo ba démarche matanga et pas à chaque Congo bino ko sala ni non mais jamais comme na bango biso kaka biso to prouva na matanga mundoeri ya nani diba ba mindondo ba tout ça to prouva ndenge to organiser et ce qui tu ezala ke oto yiba kambongo beto soka ba pourcentage nini sinon association ekufa. Mais l'association est très fort. Ce que le président de la République a besoin de consulter la population. L'artiste, l'association d'artistes est Yébani. C'est ANTPC. Donc, face à face le président. Premier ministre, avant ça, le gouvernement a Oyo. Azali a besoin de un peu de couche sociale. A bengisaki ANTPC. Na conduisaki nani délégation ya Baptiste comme. Mais enfin, bon bateau mususu na basala kasoki ba gesticulation pamba basala ko. C'est vrai que mutu ko sala eloko na ye. Nous sommes na kati ya démocratie. Mais objectif na bino na eloko bosali. Eza nini? Po biso to sala pona kukunda bibembe te to sala te pona bato malade to sala poto bundaka to tala musala na biso ndenge ni to kokiko bongisa ngo poto vivre na musala wana to sala défense ya makamu na biso. Voilà, merci beaucoup. Nazo calmer nazo nazo calmer président parce que c'est lui qu'on tire souvent. Tu iras souvent sur lui. Mais la famille est libre. Parce que Ezalabino, nous appartenons à une famille. Donc, l'association est Koki Koleka Liboso, il y a famille T. Ce qui va décider que va continuer des marches dans chaque Congo. Et que Biso Tozui Kaka programme. Toko cracher T. Toko tika la ko cracher na mémoire ya maman Jackie. Ce que mon association ya ba comédien, ba tuna bango objectif na bango eza nini? Basali yango pona nini? Association eza un objectif na bango. La ITPC to sala yango pona ko bongisa musala na biso. Pour chercher les voies et moyens. On ndeni musala na biso et ko kende liboso. C'est ezali na forme ya syndicat. Pona ko tala ndeni to ko bongisa musala. Voilà l'objectif oyo ya ITPC et Salama. Donc
Et vos appréciations. Soko fifaka pona bibembe, soko fifaka pona baba. Vraiment. Infante mama. Bokomona. Après matanga ya ndeko na biso. Est-ce que soki muto akufi aza en danger? Or, toza en danger sikoyo. Quand on parle de droit d'auteur, est-ce que chaque Congo s'est engagé par avocat contre la République pour pas protéger les droits d'artistes si réellement lui s'occupe des artistes en danger? Est-ce qu'il y a un conseil Moko? Il travaille avec qui d'abord? Il a combien de membres? Alors donc... message à Souka, président Massoumou, je pense que... Une presse de sensation, soyez aussi une presse d'investigation. Bolandakaye Sima, Botunaye siège. Combien de membres? Azana ba bureau nini, azana secrétariat, azana combien de membres? Ce qui est un pourcentage, ba yoko boki la biso berwanate. OK, président mon ba attention à Nicolo, message ni bozo pesa monde entier par rapport ya ndenge Congo la bino et qui salue na Kombo matanga message ni bozo pesa monde entier. Non mais o ba kolanda biso ba meka ko relayer ngo na batu po depuis batu lobaka première fois nde tozo loba boye. Pour trop c'est trop. Yango pe nazo yebisa bino que maintenant to comme na style ya tribunal. Donc yo pe soko ça mutu moko sala ka biloko ba internet. Keba na yo soko yambi mutu ba titre ba nini tout ça pour salir la réputation. Dans une zélande ya tribunal sikoy. Ala sanjo la bako na ye munoko ya bimsaka. Soki ya ki comédien nini kunande. Ba comédien ba sundoli famille ya mama cha non. Botia Baptiste ba yaki copier sa point de vue na bango ba recadrer ndenge makambo ezalaki. Pas de titre oyo Tobika, Indi, baby, Kakebeti. Merci beaucoup. Merci. Mon côté, dans la bien, dans ça va papa m'assoku. Papa m'assoku. Papa m'assoku, papa comédien. Dans ça va police, dans ça va social. Et ça le reste ton solo là, en mode demi-able, et ça comme ça artiste comédien. Yo, oza papa, ok, na na milliard muziki. Ça va dire oui, ma comédien va ébélé. La soirée, la soirée, ma vie de l'eau, la soirée, ma te belé, va yébi. Ça va monter avant maman Chako, parce que bis on est tous artistes comédiens. Vous savez, on a goûté. Oui, na ça va pas ma fille. Ma fille, ok. Ouais, na Edio. Oui, toujours Kawana. Papa, c'est dégueulasse. Et ça orienté. D'abord, il y a ma voix mimique et ma comédien, ma voix est soyo kana. Comédien a signé mon côté. Tout ça va soutien. Va soutenir Bisso. Pour Bisso artiste comédien, tout ça va dans mon côté. Faut qu'on va en vérité. Mais bon ça va dans mon côté comment? Il y a un monde de théâtre. On mis si c'est Dieu. Mais il y a des musiques, c'est la vérité. Maintenant, on a changé mon dé. Mais pourtant entourer chaque bois salini, hein? Ils ont la raté. Tiens, entourer chaque bois salini. Il y a seulement une famille, hein? Oh. La police a Papa Makaya tomoni on a réunion au Bozaki dans la famille à Maman Chako tomoni koti mbutu mais quand on expliquer biso. Bon, eza mbutu penate.
Mais tu solo déjà. T'es beau solo bien t'es? Biso tolobi mutazanga famille azate. Maman Chako a la famille na ye. Biso pe to ya ko obligé te ke to ko bimisa Chako. Famille so di ke to zo bimisa Maman Chako lelo biso to za na sima. Yango wana donc tu biso to ya kaka na organisation loka batu misusu bato ko diaboliser ba comédie ba zo ka ba pourcentage boye boye. Nango na NTPC balobi non zo mieto longa na mambo wana po eza soni. Chako akufi bato ba lolia na mutu na ye. Or que des bango wana batango wana ko balia na mutu na bato ko kotisa koko c'est la NTPC. Mais la vie est comme 50%. Dans le bio, ça a une fondation, Nini Award. Quoi? Nini Award, Nini bateau paye $500. Bateau bayana bateau présenté, bah comédien. Bah donc 50%. C'est ma vie. Nous sommes bien ça chaque fois. Chaque fois qu'on a balandier, à bord loba, à bord la caméra, à ce qu'il y a mutu kakei. C'est ça, à chaque Congo. Les musiciens, ils boya chaque Congo. Ils boya na makambo na bango. Biso ko to ba comédien, to yambaka kaka, to yambaka kaka. Et puis ça to landi, totala na vie normale bandeko. Soko mon artiste moko alekaka, ago landela bilo moto fona sala boy. Atala ba comédien, atala ba musicien. Yeba produit fini. Donc là sur le logo ça la té. On a un problème. Donc si ok batela mutu na bango ke Martin na Maman Chako ba terre ba lobi ke ba théâtre ba lobi ba royate. Donc ko famille ko décision ke abimisa nde ba artiste ba ye. Bongo. Netinga jamais na kozalake chaque jour na zao. O ba policier ba yakamba kananga. Ngala Maman Chako tozolo ko la ebembe na nzinzi. Ebemba ke na nzinzi na ye. Ngai jamais na kokima Maman Chako pona biloko ba mokili oyo pona ba mavwango na bi Maman Chako nani ozomona mama ha nakoboya te na boya mamweza ya mabe ezala ya malamu ezala nazali nazawa Maman Chako pesa ki pendo so la bien na ba pire petit na ye acteur na ye c'est Mabi ha Gino donc ye tam ça le bako papa Gino le ngata masque to mona hotel. Non, la masque. Attaque Kepi na to mona tayo. Le wata Kepi. Attaque Kepi kata mona te longi. Dans un moment où il faut tout respecter les gestes barrières. Voilà, ils ont vraiment obligé. On a respect à maman, on a le chapeau. On a vraiment un commentaire rebellé au salati. On a eu grandeur à moto à Koufi. On a eu vraiment grandeur à moto à Koufi. Bate belé tam sous bayebi bazo comprendre merti nga Maman Chako nazala na ye état to calmer la tension to mo kama tanga Maman Chako mbutu buteke zongi Martin comédien na ba famille Maman Chako ezani no juste likamka 50% wana pas poser la parole. To calmer la tension, ils allaient bien. Te belé va au salon, tu sais ngara kimia na famille. Famille va comprendre l'artiste va comprendre famille. Toute sa famille, tu comprends na te Maman Chako c'est vrai qu'akei. Mais li beauté tikali ba relation dans la famille. Chaque Congo pour ngai vraiment na cité Kombo na chaque Congo nzambe malimbisa ngai. Na monaka vraiment importance ya makamune na mabibembete. Pourquoi le belaka batu baza vivante? Azo le belaka batu ba kufi. Intérêt les aganini. Donc na ba commentaire bela au salate na ole la maman. Nazo le la maman. Bate bele ba sa désordre ba bi valeur maman te. O yebi masolo yebi Maman Chako wana. Ah. Ya pas se belé la mutema souci. L'heure est grave. Bokoto na Jeannette. De Maman Chako a célébré. Et puis, l'émission na Robertouti na ole marché na Nzembo. Na kolele na Nzembo.
na nzembo ozolele na nzembo na toyokana na nzembo ozolela mama olelaki wa Amina boma moto 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 Amina pona shako Amina boma moto Amina boma mo lelo eza mokolo ya shako diala shako diala abongo lobi eza mokolo na yo toyate my God na bwaka mutu te na bwaka nzambe sili merci beaucoup voilà ndeko na ngai mbote na yo bonjour ça na pe mingi awa yebisa biso nano ndenge yo sali constat par rapport depuis maman kuvati lelo ko eza ko bimate ba des ya matonge soda ya mama Shako nini oyi ko loba vraiment bon tozolela lisusu tozomona bango te lelo tomomona bango tokomi ba deuxième semaine papa Shaka soki Shaka Congo akomo yo mbouye bato zo après programme maman ezala à l'aise maman za maman scène maman bakonzi baotala so sa émission mais tout ce qu'on point est bon ba musicien et non pardon s'il te plaît ba artiste comédien on va ça la publicité tout le monde va ngote neti banani ebele Kalonga aussi bon Pomba tokai ndeko na biso nzoto ya bien te donc artiste comédien oyo asalaka publicité belé wana tozomona bango te tokomi 3 semaines ou bien 2 semaines tokoti mais nzambe ayebi yaza artiste aotala bana baotala nazona omona moke na otala ye mais oyo akoya soki bamenase yo babengani yo tokende encadrement ça mais moi désolé ça moi bon nga azokalmera yo moi naki depuis tongo naza kaka avandi yo mosansiri na elenge ya navandi ya lezo na mama papa batikela biso idéologie moko toyeba bolingo boboto catholique biso ya catholique mama azalaki catholique toke totiki mais tosi na gouvernement alandela biso makambo. Merci beaucoup. Voilà donc bah émotion est tellement ébélé, bah courageux, bah yanké amatonge, bah tout bah ça vraiment sensibilisé, mobilisé pour nous la maman Shako bien que bah des ordres vraiment ébélé mais ensemble là nous toujours c'est la programme parce que bah lobby sorti encore il y a maman Nabiso Shako. Merci pour Bolanda qui sont ébélés de partout. Merci à maman Jodette Waïkwa, la patronne de cette chaîne, papa Bob Waïkwa, les boss, Isaac Mbongo, le conseiller, la marraine Otiti, papa Jean Waïkwa, maman Mado Waïkwa. Voilà donc c'est ça. Tous les au bazar, au bazar au CP là. Merci à Héritier Djamba qui est derrière la caméra. Suite, il y a maintenant maman Shako, Tokolandango, awa toujours na temps réémission no temps réel na Jodette Waïkwa télévision. Bye. L'heure est grave. Bokota, na Jodette.